Allô, bonjour, grand frère. Vieux, merci na o salingai. Merci na o salinga. So kanisi o gagné bitumba o gagné yango te. So oza Kofi Olomide oza Rambo. Nga pe naza Rambo ya muke nango sikoyo po na vanda na yo. Lokola yo za Rambo, nga pe naza Rambo ya muke nango. Na banga kayo te me na respectaka yo parce que ozali Kofi Olomide. Na wangani yango te na respectaka yo me na banga kote. Tango ozalaki na besoin na ngai. Olandanga tina kino luka batu balukanga pona ko défendre yo na makambo ya solo na kotela yo o kutu lelo nuira vinanga na kenda ba tribunal ono mo ba 12 fois 13 fois na ba bien na nga moko na musala kutu nazokima musala to zonga ba 22 na ba tribunal wana le lendemain nazo sala te pona ko kende ko défendre yo opesa ngelo te opesa ngelo te à part 500 na 300 opesa ngai à part wana opesa so eloko te mais lelo nga nazo benga ça fait 3 semaines ozo boire ya mango ozo qui m'appelle nanga ce n'est pas grave so kanisi o gagner ngai te o gagner ngai te rendez-vous nazana rendez-vous le 15 na osala réouverture à dossier na kokomela juge na koyebisa que j'ai des choses à dire soko yebite olekinga mayele oza mayele mais zwa renseignement est-ce que likamuso bakati yango mutu akoki kosala réouverture à dossier soki azala ba élément nouveau yango nga na kosala so nasali yango te papa na nga lamuka vie mpo na faire oyo na kondima na pola te lelo nga nazobenga ozomona ngai eloko pamba omona bapele na ngai ozoyamba nga te lelo nakoma eloko pamba vie nini yango kimutema mabe mpo na nini petit no asalisi yo ekomi sikoyo bamandi me futaka yango ata ndambu ozosala ezalaka te me malamu na yo Kofi Olomide malamu na yo omoni ka ndenge elaki yo na badanseuse ne bandeli soko opesa bango ba 10 000 ba 15 000 basengaka yo na bamapangu wana nde obebisa ba million te yango mpe koyela yo 26 000 c'est rien pour toi mais loko oboyi kopesa ngo merci nga na yo tokoleka na bar nga na yo tokoleka na bar biso mibale nga na yo tokoleka na bar na kosala yango vouloir ou pas je m'en fous nazonga prison mais yo mpo okota prison place okozala okoregrete mpo na nini nasolanga naleki na nga ojima te merci na osalinga na poli te na non na poli te ozomona bapele nango ozomona loko eloko pamba kinini yango oh oui bonsoir Clépen hein? Viens natindelo voice oyo parce que plus de une année nazozela bafere oyo kochangai osala signe mais nazoka réponse mon côté na komelo presque na février depuis février na 2023 oyo na komela yo na message na komela yo natindela fidèle kinata natindela tout roba natindela Lisette nazo réponse moko ya longa te alors nga naza bloqué na côté ya vinanga na démarche même musala na koma bloqué même na kosala na report na luka musala na report na kosala na report te parce que naza bloqué na compte na nga na ko chambongo te parce que so na tie mbongo ba ko benda nga mbongo na nga na l'état alors na ba faire oyo na yebité ba faire oyo ko changa l'esprit a bien vient presque inana ngoyo to tourner au rond point na lisolo oyo nga na ko pointer tous les mois na ko pointer tous les mois pour na histoire na yo oyo ko changa au côté nga na kata fait na kena na loba makam oyo so saki na loba pona yo na loba siko retour na nga nazo mona ozo sala nga eloko te pona ko futa mongo oyo amande na mbongo oyo fo futa ozalaki d'accord ya ko kotela ya ko futa amande yo mais til lelo toujours que inanango toujours kota 2024 histoire oyo ezo silate et comme ozonga mutu ezo bloquer nga pona musala nga na sala na lukata mbongo bana nga balia naza bloqué pona histoire na yo donc il y a on a répondre na lobino bien na tindela faire tout roba na la réponse mon côté Lisette Angula na Blamenil na la réponse mon côté Fidèle Kinata na la réponse mon côté na tindela vie na auto tindela vie nani cousin na propre makila propre vie via Delbert na zo tindela na la réponse mon côté dans la lori ba proche na yo bien leki na yo tout roba makila na la réponse mon côté na tindela via Delbert na la réponse mon côté
Fidèle Kinata, petit nayo, naza la réponse de mon côté. Lisite Angoula, naza la réponse de mon côté. Ngala ko peut tout le temps répéter le vieux. Foutan bon na yo histoire à faire aussi la ngala bengel yo pour na histoire oyo et à faire au coachanga ya ba danseuse. Donc na lingi to kende na yo to benga ngai moko, ko pesa ngambongo te. Et ça mbongo ya l'état français. Ko pesa no ngangote. Et ça mbongo faut foutre dans l'état français. Lenga na ko pointer naza la rendez-vous na février 2024. Na 2024 on a un rendez-vous encore. Moi, je suis pointé le bilan, na 4 séances. Donc, ce qui a foutu mbongo wana ke, banzela au kanganga et puis tous les salaires ngala au na fina ngala kanganga mbongo. Na salaire mu kinga na soka na mboko na potone sa bananga, na ko futa mbongo te na makambo o na ebi mutu na makolote, ça veut dire A à Z na ça pour rien. Yo posa d'accord yebi ke Clepé na ça pour rien. Na côté na faire o mo de côté nga yo mais c'est Koffi Olomide. L'esprit a bien, dans c'est là au benganga, tout si ça faire o yo ta futa mbongo na wana point barre. Merci. Clépen. Allô, bonjour, grand frère. Vieux. Merci Nao Salingaï. Merci Nao Salinga. So kanisi o gagné bitumba o gagné angote. So oza Koffi Olomide oza Rambo. Ngape na za Rambo ya muke na ngo sikoyo po na vanda na yo. Lokola yo za Rambo, ngape na za Rambo ya muke na ngo. Na banga kayote mais na respecta kayo parce que ozali Koffi Olomide. Na wangani yango te na respecta kayo mais na banga kote. Tango zalaki na besoin na ngai. Olananga tina kino luka batu balukanga pona ko défendre yo na makambo ya solo na kote la yo. O kutu lelo nuira vinanga na kenda ba tribunal ono mo ba 12 fois 13 fois na ba bien na nga moko na musala kutu nazo kima musala to zonga ba 22 ans na ba tribunal wana le lendemain nazo sala te pona ko kende ko défendre yo o pesa ngelo roté au pesanga loroté à part 500 na 300 au pesanga à part wana pesa sur loroté mais les longs nazo benga ça fait 3 semaines ozo boire ya mangozo qui m'appelle nanga ce n'est pas grave so kanisi o gagner ngaité o gagner ngaité rendez-vous nazana rendez-vous le 15 na osala réouverture à dossier na rekomela juge na royebisa que j'ai des choses à dire so royebité o lekinga mayele oza mayele mais zwa renseignement est-ce que likamuso bakati yango mutu akoki kosala réouverture à dossier soki azana ba élément nouveau yango nga na kosala so na sali yango te ah papa na ngala mukavier po na faire on ondima na pola te lelo nga nazo benga ozomona ngelo ko pamba o mona ba pelle na nga ozo ya mbanga te le na komelo ko pamba vie nini yango kimutema mabebo pona nini petit no sali si yo et comme si ko ba mandi mais futaka yango atanda munambu ozo sala ezalaka te mais malamu na yo Koffi Olomide malamu na yo omonika ndenge elaki na ba danseuse ne bandeli soko pesa bango ba 10 000 ba 15 000 ba sengaka yo na ba mapangu wana nde obebisa ba million te yango pe koyela yo 26 000 c'est rien pour toi mais le ko boyi ko pesa ngo merci ngana to ko le kanabar ngana yo toko le kanabar biso mibale ngana yo toko le kanabar na ko sala yango vouloir ou pas je m'en fous nazonga prison mais yo po okota prison place ozala oko regretter po na nina solanga na leki nanga ojimate merci na osalinga na polite na non na polite ozomona ba pelle nango ozomona loko eloko pamba kinini yango oh oui bonsoir Clépen, hein? Viens, n'attendez le voice oyo parce que plus d'une année, nous avons fait oyo coachanga au Salasine, mais nous avons réponse de mon côté. Nous avons presque en février, depuis février, en 2023 oyo, nous avons na message na komela yo la tindila fidèle Kinata, na tindila tout roba, na tindila Lisette. Na réponse moko ya longate. Alors nga naza bloqué na côté ya vinanga na démarche même musala na koma bloqué. Même na ko sala l'aéroport na lu comme ça na ko sala l'aéroport parce que naza bloqué. Na compte na nga na ko chambongo te parce que so na tiembongo ba ko ben nga mbongo na nga la l'état. Alors on va faire oyo na yebité ba faire oyo ko tanga. L'esprit a bien vient presque inana ngo to tourner au rond-point na lisolo oyo. Nga na ko pointer tous les mois. Na ko pointer tous les mois pour na histoire na yo oyo kochanga
au côté nga na kata fait na kena na loba makam oyo so saki na loba pona yo na loba siko retour na nga na zo mona ozo sala nga et le côté pona ko futa mongo oyo amande na mbongo oyo fo futa ozalaki d'accord ya ko côté la yo ko futa amande yo mais til lelo toujours que ina nango toujours kota 2024 histoire ezo silaté et comment zonga mutezo bloquer nga pona musala nga na sala na lukata mbongo bana nga balia na za bloquer pona histoire na yo donc il y a on a répondre na lobino bien na tindi la faire tout roba na la réponse mon côté Lisette Angoula na Blamenil na la réponse mon côté Fidèle Kinata na la réponse mon côté na tindi la vie na auto tindi la vie nani cousin na propre makila propre via Delbert na zo tindi na zo réponse mon côté dans la lori ba proche na yo bien lek na yo tout roba makila na la réponse mon côté na tindi la via Delbert na la réponse mon côté Fidèle Kinata, petit nayo, naza la réponse mon côté. Lisette Angoula, naza la réponse mon côté. Nga la peut-être tout le temps répéter le vieux. Foutan bon na yo histoire à faire aussi la nga la bengelio pour na histoire oyo et à faire au côté nga ba danseuse. Donc na lingito kende na yo o benga ngai moko, ko pesa nga bon côté. Et ça mbongo ya l'état français. Ko pesa nga ngoté. Et ça mbongo faut foutre dans l'état français. Nga la ko pointer naza la rendez-vous na février 2024. Na 2024 on naza la rendez-vous encore. Moi, je suis pointé le bilan na 4 séances. Donc, ce qui a foutu mbongo wana ke, banzela au kanganga et puis tous les salaires nga la na ville nga ba kanga mbongo. Na salaire wa mukinga la soka na mboko na potone sa bana nga na ko futa mbongo te na makambo o na ebi mutu na makolote ça veut dire A à Z na ça pour rien. Yo posa d'accord o yebite clepé na ça pour rien. Na côté na faire o mo côté nga yo mais c'est Koffi Olomide. L'esprit a bien, dans c'est là au benanga tout si ça faire o yo ta futa mbongo na wana point barre. Merci. Klepen. Coucou. Maloba, quand on sait jamais nada, femme mariée, mère de 2 enfants, mais divorcée, bah ma copine, il y a un son à nous s'abonner à PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que, oui, bien qu'on a moi si tu son on c'est que ma rampa bien go banda. Maloba na sukati no ba ne banteli pour aux en retardé. Makemba lelo, et ya ko s'abonner. F Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali à s'abonner massivement yi pour s'abonner na ngulupa. Tiens. Bala moto suka boy 1 million d'abonnés. PF Bonheur TV na biso, TV na bango, TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV, chaîne oyo tunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokuta tala miliki na nyampulite na yango salaboe lisapi oyo kaka olembolela kasani yango nde okosabone nango okoti na YouTube omoni esika bakomi sabone na rouge Dobika tala likonga wana lisusu ya moke Dobika bagaga kitoko okokuta awa bemission kitoko okokuta awa PF Bonheur TV Bonheur TV nde makambo bana Canada veut dire yango nde pende yeli bido PF Bonheur TV ska bomona dendo elle est bolela trop bolela fort boluka bokanga na kata PF imezana kade tokanaki julemo tokanaki grand terre na yeyo wana kata PF Bonheur TV bo s'abonner massivement. Donc, vous s'abonnez, vous s'abonnez, bana mokili mobimba veut dire, toi, pana katia PF Bonheur TV nde makambo. Monde entier, mokili mobimba batata ba mama, surtout bino bato na Canada balobi, chaîne ya soronde yango yo PF Bonheur TV, balobi biso baso to s'abonner massivement. Yo motoringaka papa ndange babi yo motoringaka batiste noto boda ko monwa wa babi s'abonnez-vous massivement. Allez, s'abonnez. Voilà, babi na PF Bonheur TV makambo kitoko ezali bagage ba filme boko kamata yango boko sepere.